pour y déjà banda qui moyibi nanda wa JB. Amida banda qui moyibi nanda wa JB. Mais Amida a répondre. À répondre après caméra, à répondre les sous. Pour moi c'est un mobile basé le Gomogo. Ndeni mobile rose la moyibi, moi c'est la moyibité. Ce qui a quelque chose comprendre yango, c'est simple comprendre yango que a quelque chose pas mbaté pour bazali na eloko na bango moko bazo sala yo ngana ko consoler na mabe yo yebike na ozala mabe ngana ko consoler na mabe maboza na ngoza coupable ngana ya ko consoler yo baila ba conteneur ya biloko balobi conteneur ya biloko yango mais à un certain temps conteneur wana bata na kati ba biloko ya mida ba biloko beauté y compris même ba arme et mangi na kati ya ba conteneur wana tata na kombo penguya na yo na sengi lipamboli ya ngeli na babone nyoso ya Kleboa babone nyoso ya kleboa.com bopambwami pe bopambwami lisusu Kleboa.com. Salutations à tous nos internautes à travers le monde entier. Ça a toujours été un immense plaisir pour moi de vous savoir si nombreux devant vos écrans. Grand merci à celui qui est derrière la caméra, Herman Omporio, garçon slim. Grand merci également à my lady boss Pichou Mangaya. Pourquoi pas à tonton Banda, l'homme invisible de la nation. Grand merci à tous nos abonnés, à toutes les personnes qui se donnent le plaisir de aimer, commenter nos émissions. Vos commentaires, vos suggestions nous aident à se perfectionner. Voilà, mesdames et messieurs, je vous signale que je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec secrétaire Alexis, d'élu de PES. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir maman. C'est ça mbote na bandironyo sur Bazolando à travers le monde entier. Oui, na bandironyo na yo poso na pesi bango mbote na bandironyo na yo te mabe. Chituka esengo mingi na zana ngo pour komona yo sur journal lelo. Mingi na ko luko vraiment poto solo na nous parce que ti lelo il de passer sa partie au pouvoir. Batu bazo kama mingi so bazo le kana 10e rue. Na se abanzete nyon sa 10e rue bazo comprendre te ba militant ya IDPS ba télémarati lelo bakota parlementaire bazo siéger kaka na balabala ti lelo bozo sala kaka parlement debout eza pona nini. Merci pour la question eza kitoko mais au banda ki ko tuna motuna moko lobi ke IDPS ezali parti au pouvoir mais nako ngana rectifier moi mukie na ba téléspectateurs ba bazolanda biso libanda ya mboka Canada wapi États-Unis Allemagne wapi bisika nyonso IDPS n'est pas seulement un parti au pouvoir. Ils allaient parti au pouvoir, ils allaient payer na carte opposition. Pourquoi disons-nous qu'ils allaient na carte opposition peut pouvoir? Parce que tout le monde a battu tout tikeli bango sani wana opposition, baza ko ningisa yango te. Bazo ningisa te yango na mona yo ba événement moko pe to sala ki yango. Et des questions na yo esu eza na dévolé. Voler ami balé otuni biso malamu lobi ke ndenge nini ti lelo tozo mona ba combattants bazo ko se retrouver te. Moi je vous assure aujourd'hui même ba téléspectateurs ba bazo tala biso libana mboka ba déjà que combattant nyonso ya tangami parlement debout. Moi je suis secrétaire nakati ya parlement debout 10e rue. Alors on travaille en collaboration na parti. Yachi a parti et sengaki ba kombo ya batu nyonso. Oyo ba yebi ke ba combattant ba lita ba bunda ba epenza bazalaka bazo senga ba CV na bango na ba kombo na bango nyonso ba kotisa yango pona misala. Donc misala ndenge ezaki wana e yezra lala. Tozana kimia et combattant nyonso oya se retrouva quitté. Après ces mois ou 8 mois au monde de oyoka de son ekoya penza lokitoko ya makasi. Mais ekoka muisa mingi bato bazolanda biso à travers le monde entier comment na yo oloba que UDPS eza parti au pouvoir petit lelo bozaka ba opposant. Po biso pe tozo comprendre te UDPS eza na pouvoir mais ti lelo bozo organiser kaka ba marche ba loi nyonso ezobima bino boza toujours contre. Merci maman pour la question. Mais pardon
est-ce que marche au bino bosala ka vous assure vraiment que ils vont aboutir dans quelque chose pour FCC la majorité en parlement ceux qui ba bimisi loi moko est-ce que ceux qui vont marcher vous assure que bakolongola loi wana nalobi nani azali olobi ni moi moko bolobi lokola FCC azali bazali majoritaire na parlement mais yebisanga na mboka nana za majorité ngapena tuni question te ozali mama il fallait yeba kena nazali majorité na mboka mais peuple soka azali majorité mandeko nanga balobi yango soki peuple aza majorité c'est-à-dire ya bango wana ezali ya kimoyibi eza kimoyibi donc c'est-à-dire biso tozali na capacité ya tomoni faci osala mabe biso totelemi tolobi yango parce que biso nde tovotaki faci biso tosali ke topesa faci force wana nguya wana ke akene na kitu wana bokonzi place azali donc biso so tomoni faci tobandela na yeme oyo akota biso na motema oyo asopa oyo makila na ye ezana ya biso esika moko soki toningisi boya yoki albino na ifona yoki la base na ngana donc soki ngana bandina na ye moko mokonzi ya mboka c'est-à-dire on ne soit pas rien. Biso to na droit ya ko sala marche pour na bonne gouvernance ezala. Et to ko sala marche à n'importe quelle marche, c'est pour cela na zongi suna na motuna na ngai to ya no ngai ya kolobake tozali parti au pouvoir, tozali pe parti opposition. Opposition o tozali ko contrecaler ba démarche na bango nyonso. O bango bazo sala. Je crois que nani ya loi ya sakata na moyibi o nani minaku moyibi wana oyebi ya malamu oyebi moyibi wana minaku oya azaki député te oyebi ke ba photo ete ba tia ekocha ba yo yakaka lokola yo ozalaki il fallait ozala dauphin na ngai mais simbi te na eko benda mwana kasi na ngai Shadari yepe kizengi abakizengi oye na propagande olio sala soki ndenge nini olobake na Congo ndenge zabo soki mutafingi yo mama na yo pe zongi sa mama na yo donc wana président mboka waya kobongisa nini alors tolongoni na moi po ekivoki wana oyo azali moyibi aye ko sala loi po babebisa batrike soki mokonzi mboka na pouvoir te soki ndenge nini mais là on a bango na biso to yaki ko synchroniser yango to lakisi na face au monde que en tout cas tozali parti au pouvoir tozape parti opposition soki oyiye na show okuti show yango moni biso marche na biso to salaki yande la muka pe andimi asali pe yaye la muka abina ko ka sonité ya balenga 10 points mais kuto biso to comment au mona bino bata UDPS beaucoup mis l'engagement na batala muka nalobi boye tozali banguna te hein tozali banguna te tozali bana ya mboka moto nyonso bakunda motolu na ye na se ya mabele oyo neti yo mama journaliste oza na droit ya ko bénéficier mbuma ya mboka oyo lamuka azali monguna na biso te histoire ya lamuka wana soko tangi mona ya lamuka oyebi place euta te. Nous avons de vraies informations au biso toko ko pesa na baike baso yo kabiso bande ko na biso bo bazana mikila poto bo bako yo kabiso lamuka kolo na yango mutasala bo wana c'est Fati Béton oyo azali le président en exercice ou azali président élu le Fati Béton nde mutabimisa kombo na lamuka bango nyonso baya kolanda mais biso toko zala banguna na bango te donc c'est-à-dire ce qui va lobi que ça même langage c'est-à-dire ezabongo ngana ko boya ngote ezabongo en tant que peuple congolais. Les lois qui va dissoudre parlement avantage ni taux désavantage ni population ezana mais na lobi olobi olobaki motuna moko bolobi bango baza majorité ba miyibi siko soki ba miyibi ba vandisi bango bato bosolo baye bakosala nini bakolinga makambo ya avancé malamu et bilelo toza ko critiquer makambo ya dollar lelo pona nini tozo critiquer dollar mais c'est à cause ya nini ya mauvaise gérance na bango na kati ya parlement ozwe lunkamba kizengi azotanga tango nyonso makila azoloba azotanga tango nyonso soyi azoyeba ko gouverner te mais yebisanga ito sala to suka wapi ozwe na parlement ndenge moko bazonga ochaka bakale ntambo mambalingi azwa bor wana alingi Fati basale so coup d'état so ndeni toyebi ba stratégie na bango nyonso mabundi kuna pe ndenge moko et il est allé même plus loin que le République ya ba juge est-ce que eza penza na sens
Bablo union soit na bazoni nga ko intercaler kaka mais ceux qui bango no so bavani na se balongwe a dissoudre le parlement mais peuple na ko sepela parce que bango baye pona ko tchaba kal. Voilà, merci beaucoup mais le 24 Tomoni Vital Kamerhe a cotisé appel. Ce qui est arrivé que le 24 va libérer réaction à Binoïsa. Non. Mettons toute chose na place na yango. To lo bateke ba lokola ba bengi na grande distance ya Gombe. Et lingi lo bateke Vital Kamerhe va libérer non. Ba ko landela eloko moko na moko. Yo ebi détournement te. Yo za mama journaliste ebi que affaire à détournement de Vital Kamerhe azaki nango. Mais ce que total nous bien 20 ans au bapesa qui Vital Kamerhe, c'était de manière un peu injuste. Parti public est proposé 20 ans, juge a analysé te y est pas pesika à 20 ans ana. Mais c'est qu'un juge c'est un il y a landé selon mibe qu'on a bango ya magistrat, ya ba juge ndenge zengeli. Bango basali mosala na bango, asali mosala na ye na temps na ye, asuki wana, apesi rapport. Ba dossier monsieur soki le 24 on a ba kobe ba bengi ndenge ba bengi le 24 juillet le 24 juillet oyo. Ako kene ko se représenter liboso ya ba konzi. Baba magistrat po aye ba ndenge nini ya kotala dossier na ye mais lingi ko bateki ba ko bimisa ye non mais de grâce ezali souté po état de droit et simi motonyo sonanga mna loba o sona salika mabe na salika faux pas fuite mabe na munokolanga ba olandela ngai. Mais parti public est proposé qu'il paie 20 ans pour na évêque Pascal Mukuna. Jusque là dossier na yeto yebite soki suki ndenge nini. Bon, pour un évêque, on a lingaka mingi. Évêque na lingaka mingi, na sambela repa ina été, mais na lingaka trop. Na yoka ka ninga loba na sepela na mouvement na makasi. Alors, et na loba pour une équipe de parce que Nazarene, na lingaka évêque trop. Alors, évêque d'après nani procès na yendenge ezalaki, il y avait se consulter ba juge. Le juge président Azaki d'accord pour condamner évêque. Tandis que Batali ba effet, évêque a sali. Ba moni yango malamu te. Ba précédent na ye, bazaki na se na ye, balobi malamu ke muto azana eloko moko te, aza innocent, il y a problème. Alors contradictoire entre le juge président na batu balandier. Contradictoire pesami na moment wana esenga kike bavandisa su likambo yango bavandisa ki yango neto zo bana minute zo loba o juge président aliaki nde ambongo ok alingaki omema magu ya nakati ya procès wana tozo loba eli innocent ya makambo ya madame Chibola aza innocent. Tomoni ba preuve na nzela ya ba vidéo mais ba preuve wana ezali yo ebiteke nani Jean-Marie Kasamba sala kabilo wana mingi Jean-Marie Kasamba ya Télé 50 asala makambo na trop yebi yango te hein soki olingi koyeba ba vrai miyibi ba vrai nani miyibi ya mboka oyo ce sont des FCC batu ba compliquer batu na minute ngana koza na sala émission na sali boy so ya nga compliquer nga ko sala nga vidéo moko boy azoka nga mobimba asali nga pe vidéo e ba bimisinga na nyonso ya ngai na kati. Donc durant procès ba ibisa ki évêque Pascal Mukuna laksa ba genou na ya boyaki ndelo rekalisi évêque alaksa ki ba genou na ye ala boyaki te peut-être ozaki une information ya malamu te maman alaksa ki tout nzoto na ngai yango yo abimisi nzoto na ye alakisi yango abimisi ba genou na alakisi yango et loko moko ezali te évêque Mukuna azali innocent bakwa kité. Voilà, merci beaucoup. Mais sinon, dernièrement, tout le monde a des photos, on a des réseaux sociaux et tout. Tout le monde a maman Olive a soutenir Madame Amida. Et là, on est encore par rapport à vous. Oui, maman journaliste. Oui, il copa ya bamibi. Hein? Il copa bamibi. Et ça va bango na bango. Joana na Amida wana. Le grand muibi. Oui, maman salama ki kuna na matadi. Na bona boma. Baïla va conteneur ya biloko balobi conteneur ya biloko yango. Mais à un certain temps conteneur wana bata na kati ba biloko ya Mida.
bloc à beauté, y compris même ba armes, et man ina kati ya ba conteneur wana. Oyebi yango. Donc lisanga ya ba miyibi, ba yoka naka bango na bango ba miyibi. Bandana na Kabila, c'était muyibi. Vrai muyibi ya mboka oyo. Ba collaborateur nyonso ba vrai miyibi ya mboka oyo. Ndenge nini mobile yako po moi sina mobile bazelo komoko. Ndenge mobile yako za la muyibi, ye moi c'est za muyibi te. Kamera pe aza ko kangama kuna za tenge muyibi. Ndenge nini oya ye pe molonga ina ko za muyibi te. Po ye déjà banda ki muyibi na ndako jibe. Amida banda ki muyibi na ndako jibe. Alongo ya kia yibi lisusu epa Didi Kinwani. Alongo ya suko yiba lisusu epa ya nani ya o ndeko ya braza wana. Oko yeba kombo na ye. Ayibi kuna. Donc vrai moyibi oyo na benga bango ke ba vie tito. Ba yiba aka ba yoyo ya bana. Oui. Bango ba ya tito. Bango nyonso na tangi wana baza ba vie tito. Ba yiba aka ba yoyo ya bana mama. Donc soki ake kotala ye comprendre yango eza simple comprendre yango ke ake kotala pamba te po bazali na eloko na bango moko bazo sala po bayibaka yo ngana ko consoler na mabe yo yebike na ozala mabe ngana ko consoler na mabe maboza na ngoza coupable ngana ko consoler yo peut-être na encourager na bi ndenge za na ngo makambo kaka okende ka so babengi okende na yo kaka mais Amida ko répondre après caméra ko répondre lisusu na procès na bango eza lisanga na bango moko ba lisanga na bango nyonso ya ba miyibi na ba Kabila na ba Mida na ba oyo nani oyo uti kotanga mwasi na nani Olive Olive moyibi bango nyonso ba shadari wana ba miyibi ba ntambwe mwamba ba vrai miyibi ba mabundi wana ba vrai miyibi bango nyonso bazana likopa na bango ya ba miyibi. Donc ngana mona kuna loka kitoko ezate. Elo kitoko au peuple la kaisa n'est pas fati. Voilà, merci beaucoup. Analyse ni au ça par rapport à arrivé à président Jean-Pierre Bemba. Et ça qui me donne comment population et en bas qui arrivé naé et puis comment naé a marché mon côté à la qui c'est vraiment à vraiment na yamboka atambolié na moi siné na bana analyse ni au ça. Mais ce qui Charman atambola ki na bon excusez nga poto benga ki Charman Charman atambola ki na mwana na ye na mwasi na ye na nani abandaki ko banga ya muso ko beta gaz mais so ba moni mwasi na ya zali wana ayebi ka za beau frère on comprend na za beau frère na biso ayebi ka za beau frère na biso peut-être ba ko beta gaz te analyse ya liboso ya mwana ya mibale ezali boye Charman azali mwana ya mboka mutolo na yeba kuna na mboka oyo biso tozali na pouvoir ya séparation te toza na pouvoir obiso tozwe yango tolobaka ke pouvoir oyo tokokena ngo ti mukolo yezo koya pouvoir na biso ezali pona kobenda batu nyonso oyo baza musika basa nini baya pembeni ya no combat no frère ba comprendre makambu na sens malamu te na sens bien te bato belé ba comprendre makambu te biso to benda ka bato Jean-Pierre en tant que mwana mboka abimaki bayambaki ye basepelaki na ye et en plus pour votre information il y avait même l'IDPS là dedans bato IDPS bazalaki pe na marche wana malgré bapanzaki yango bazaki pe na kati ba combattant ebele bazaki na kati wana obiso to yebi obiso moko to yebi ba dossier yango to yebi ba combattant na biso ndenge to zalaka même moral na moto nyonso repousse na pembeni na biso on n'a pas un problème Jean-Pierre arrivé na ye marche na ye makambasalaki en tout cas tant que peuple congolais na zong na place na ngai eza droit na ye fa a loba ndenge biso pe to kende ko revendiquer ye pas azaki na droit ko revendiquer. Et est-ce que chef de l'état ko accordé pe asala na gouvernement monae maman bon ça c'est la politique la politique eza makambo nga na koko yebisa yo mususu te musupe na koko yebisa yo. Nous sommes des politiciens. Alors politique biso to salaka ezali te ke to bimisa makambo mususu boete moto muso akozala amelakane masanga te me bacheli masanga ko melango te comprendre longa na lobi moto mususu akolinga te basi aliaka ne musuni wana te to aliaka ne repas wana te me yo pesi yango na makasa kolia te
Alors ngai pona ngai Jean-Pierre Mbemba za mwana mboka ndenge motolu ya Fachi Beton bakunda yango na mboka oyo ndenge moko pe bakunda motolu ya Jean-Pierre Mbemba na mboka oyo. Donc bazali bana ya Congo bakotika la kopota na ta mukolo moko te bakotika pe ko beba na ta mukolo moko te. D'ailleurs ye moko kutu Charman alobaka ngo kuna na Saint-Thérèse alobi mais wana za beau frère na ngati na balande kona bango aza beau frère na ngai yango abimisaki mwa nani na biso wana nani ndeko na biso ya mwasi po abima pe na balabala po tanga ba mona beau frère ya makamba beau frère to kende beta bortoleka beti bor mamo baleki. Dernièrement, na ba réseaux sociaux partout, au moins Daniel Safou, azo ça la lutte manque pour balongola chef de l'État na pouvoir. Et là on y collaboration ya. Moto ya koko ça la motion balongola chef de l'État na pouvoir et la population. Bande ko ta bongote. Mais c'est la population. Daniel soki chafu, soki safu, soki ni safu ngo aza mutu wapi onaiba yebi ete soka za nani. Aza député. Aza mutu wapi mboka nini? Bakongo. Aza mutu ba Congo. Donc ba safu za mingi na ba Congo je crois na ko lo babon. Mais aza mayele te. Moi ngana zo répondre yemba la moko. Est-ce que biloko sala ya na motion na ko longola chef de l'État. Chef de l'État longola na ebonga. Yo saka na ebonga na ndenge zake. Kabila zalaki ya ko kaki ko longola na ebonga. Facha e asali kaka moi mais pas même ina ne kaka ina ne apamba yo ke longola fachi na ne bonga. Ti mukolo yezo ko ya safo ko sala boye obwaki. Ti mukolo yezo ko ya pouvoir ti na lola ba yoki ba yebi yango. Muto yo azo kende pa ya pap. Tala ndenge papa zo yamba ye papa bosani na kiti na ya vandaka apesa ngo fachi. Azo kabana pouvoir na ye. Yo ke no loba olongola muto abongo na pouvoir. Abi oyo na moni sente suye ye pa ina ngai. Hein? Nani yo ayambi Fachi te banda tourner à Fachi yo ye bien ngoza maman journaliste tourner à Fachi nyo so salaki nani ayambi Fachi te nesengo. Ba pardon azo senga Belgique a sengi pardon pona nini? Hein? Naso ye bisayo ke Daniel Safou azab mukie azana le côté muta kolongola Fachi na pouvoir soki Fachi a bebi ses ngai population ya bongo te. Oso yoka yo moko ne bazoloba population da kolongola Safou azana motion moko te ndenge za na biloko na bango neza de enterré. D'ailleurs pour votre information pona bimisango rapolele bazana mikolo belete. Vous comprenez? Bazana mikolo belete soto ndo tangela bango 2 mois eze belé. Ya to bimisa makamususu bomba mais ceux qui to bombi yango eza mabete. Mais to bimisi yango mbala mona polele baza 2 mois eze belé ceux qui pona bango. Safou aza 0 aza ne logo te. Ceux qui a yoka ngo soka zo pe image yango amona ngo ke aza 0 et logo te maman journaliste. Voilà, merci beaucoup to komi na biso déjà na suka. Moi liloba poto conclure émission na biso. Balobi na pouvoir ya chef de l'État tozo mon appel dollar et mati makasi hein. $10 et commis 20 000 francs. Et là on y okoloba. Merci maman pona moi motuna. Oyo tuninga ezali motuna moko politique hein. Omoni lelo so tozolo baketo bundisa batu wana parlement ne ku foza pona ni. Mutema mabe bazana ngo. Qui gère? Nana zo gérer mboko. C'est le gouvernement. Comment un Fati avant de ça qui bango na conseil des ministres vendredi o eleki a s'étonner makasi a gangi penza makasi. Ayebisi bango alobi botala ndenge peuple nga zo nyoko azolela makamba mbongo. Bino bozana bosala loko moko te pourquoi? Bango bazana bonne foi te. Bazana volonté ko servir peuple penza na esengote. Bango ne bazana bazonga ko chaka kal. Nde musala bazo sala yangwana. Makamba dollar etali chef à gouvernement. Nde muto alobelango apesi na muto azo oyo azaka na responsabilité nango po yeba ndenge nini na kokende liboso. Mais comment yo ti lelo ozo sala eloko moko te chef à gouvernement kizenga kuta azalaki otanga basebe azaki mwa makasi. Hein? Mais yo olobaka te ndenge nini nani soki nani soki nani ilunga olobaka te pona nini. Et à chaque temps
dollar ezo mata le bango ne bazo sala ba maguya wana mama nako ebiso malamu ke bango bazo sala po bayokisa Fachi soni po te peuple ndi ma Fachi te na fin ya mandat mais ko simba te parce que biso tozo comprendre déjà makambo belé et ja na étranger wapi FCC tant que ako résister na kati ya mboka oyo Fachi à travailler malamu te biso tozo bomi de libala wana so yebite biso peuple congolais to bomi de libala wana et le talika signature ya yemo konzamboka a signé yango et kalate na répéter sous maloba wana 2 mois ezebele po borwane kufa kuna makambo ezolekana na minute oyo ebiango te na ntango toza na yo awo ebiango te donc nakopesa réponse bongo ke bato bazoboma mboka wana po makambo dollar emata eza FCC na baba na bango wana kokaka te ilunga lunkamba lunkamba yelo ilunga lunkamba yelo azakize Kizengi atanga kaso Soi mais mutu normal ndenge nini akoki vraiment te kozwa pouvoir na ye asalela yango kaka boye hein non bango penza mais ce que tomoni Premier ministre Ilunkamba azalaki choix ya chef de l'État. Ce que chef de l'État tchaki wana eza po aza ko s'attendre que ako améliorer ba makambo. Peut-être ko gérer mboka eza peut-être na baguette car magique te ba ko kimbala moko ko beta yango et puis makambo se changer. Peut-être il y a d'autres travailler dans le calme. Non, il faut qu'on comprendre, ce n'était pas le choix du président. Et c'est qui choix le président. Pour ceux qui choix le président, il y a zonga, zonga, achenga wana. Ya solo. Holandais hein? Ya bongo te. Mais alinga zonga changa wana. Loko les aki na kati ya coalition. Bango bazaki majorité. Nde premier ministre ou te pa na bango. Apesi ba miibi nyonso wana. Amoni penza ke non, bo ba miibi. Ayebaki bango déjà. Mais lokola ilunkamba ilunga lo. Lunkamba ilunga. Nde ba bendi ye balobi te oyo lokola travailler quand même moi bien. Na tango azalaki na mwa makasi azo ningana. Lokola komi koko bongo, komi kolenga bongo. Basi. Lobi koyoka AVC. Kalato koyoka AVC na lunkamba. Alors nde atalaki alobi non oyo nde akoko a mérité asala yango mais ba pesi yo poste yango diriger pe malamu ozokoka te azaka na liloba te tala nani oyo loi oyo ya mina kuna na sakata Lunkamba yebaki yango mais Lunkamba awanga nyango liboso président de la République na batuni mais vous connaissez ça on dit moi je ne connais pas walai na yebi yango te. Mais ozali premier ministre ya ndenge nini plus vite que possible Fachi azo changer premier ministre Kalate aza démissionnaire tolobaki likamba lwamba awa ke il faut démissionner banso baboyaki yango mais lelo que ça c'est confirmé que Lwamba a démissionné. Il a démissionné. Président ya cour constitutionnelle sera démissionné. Nana ngwa aussi ma Fachi. Hein? Fachi be. Kabila Raya. Kayasa. Bako kangaye kala. Kalate. Azokende. Azokende. Les 2 jours étaient belés. Peut-être un abouto y aller. Peut-être un abouto ya. Azokende. Wana nazo pesa information. Ilunga Lunkamba akokite makambute alongwa mbangu. D'ailleurs soka longwete bango so bakolongwa na bakolongwa na ba. Bango. Tozolongwa bango mbangu po biso to tikala na bokonzi na biso. To sala ndenge sengeli. Yo mwana ya Kongo ozwakate yeba malamu ke mboka ebongi. Na pesi appel na ba diaspora nyonso baza na poto. Lokola mokonzi ya mboka loba yango malamu ete oyo nyonso ayebi akoko ya ko invertir na mboka na biso aya mboka eza kitoko lokola ba kodiongo wana bazokende yeba malamu ke na mboka yaka ko investir biso ba oyo ba combattant bazali awa bazwa misala pote makambo etambola malamu. Je crois déjà tozali en bon terme biso nyonso moral tozokende liboso Congolais. Merci beaucoup. Na numéro de contact hein? Ouais, na pesi merci na yeme mokonzi na ngai o azolanda ngai o yatikeli ngai espace munene boye na sala émission
nakobosa na yo te sali na yo yango wana mais soko ozwi mpe mwa numéro mokonzi obengi mpe mwana na yo otuni ye mpe mwa motuna osali mpe mwa boye ngai nazali CG Alexis ya Parlement debout 10e rue numéro na ngai ya telefone ezali plus 243 89 41 84 393 plus 243 89 41 84 393 na pesi mbote na bato nyonso bakonzi na ngai yoka son bavie na ngai bitakwira oya nalingaka mingi na pesi mbote na CG na ngai Kabuya na pesi mbote na baebanso balingaka ngai boyo bakolanda ngo na pesi bino mbote. Voilà. Merci beaucoup. Grand merci à tous nos abonnés de Cleboa.com. Grand merci à celui qui était derrière la caméra. Quant à moi, tout le propos tenu par mon invité n'engage que lui. Hein. Merci beaucoup, restez branchés. Grand merci à My Lady Boss Pichu Mangaya. Pourquoi pas à tonton Mbandalom invisible de la nation. Grand merci à toi derrière la caméra, Herman Ompor et au garçon Slim. Grand merci à tonton Chez Chilombo. Grand merci à toi, tonton Jeff Akele. Restez branchés sur Cleboa.com. Bonne suite au programme. Je vous embrasse. Bye bye.